bino bosepela mena na pokwa yo wana na wifi na yo kana ke tana na théâtre kuna bateni na kende bazo kibozo mikolo na ba chaîne ko bosepela nango mingi na ke na chaîne na ngana tala théâtre ok na chaîne na théâtre na bezi allez o banenzi na noka mutu moko boye ayi asala akutu musala ngote na eko tourner ba film nga ba film ngo eko tourner ba membre famille na yo to ko tourner ona bana na yo oyo bota na mwasi na yo to ko tourner ona nani koni tinga iso benga ntwa kolim salon ngate obenga pete na oyate po ngape na film nga na obengo pete po na mone loko bakisila ngate oyo ko bakisila ngate nada ko bakisila nga wifi ko bakisila c'est tout voilà mabe yango penza yango yo me bino bosepela mena na pokwa yo wana na wifi na yo kana ke tana na théâtre kuna bateni na kende bazo kibozo mikolo na ba chaîne ko bosepela nango mingi na ke na chaîne na ngana tala théâtre ok na chaîne no tala théâtre mon pesa etikati allez o banenzi na noka mutu moko boye ayi asala akutu musala ngote na eko tourner ba film nga ba film ngo eko tourner ba membre famille na yo to ko tourner ona bana na yo oyo bota tourner ona mwasi na yo to ko tourner ona nani koni tinga iso benga ntwa kolim salon ngate pete obenga pete na oyate po ngape na film nga na obengo pete po na mone loko bakisila ngate oyo ko bakisila ngate nada ko bakisila nga wifi ko bakisila c'est tout. Ils ont vrai pardon. À s'excuser. Vous avez vrai pardon face à Nial ou à chacun de vous? Quand nous avons vu que nous avons na banda kwa batu non ka seulement na banda kwa batu susu ya bateatre baza ba mibali na bapoto susu baza ba mibali na ndako mage ba réaliser na noté siko maramona so ba yoki donc chaque pourquoi tu lemba no ye awa lemba ga théâtre auto sala te OK no ça mara musu donc auto théâtre auto suka et ça on a te que ça bien plus ming ba théâtre ba chance ma bala pesa la mingi te bato babutaka na bino et tout. Est-ce que oyebi ke théâtre mikolo bato babali mingi ntango bato babandi kobalabala na théâtre ntango yo ekobimisa so eloko wana edi ozongisi susu mitema ya mibali ya bato basi ya bato nsima mobali ona obale te mpo après théâtre azwaka mwasi moko akendaka na ye après nani azwaka mobali moko bo azwaka ye epuis mibali yango oyo azoloba bazwaka bato donc eza mwana moka lokola yo azer omemino ata mama moko boye surtout ya ba 50 ba ata yo moi 24 ans na maman ba 60 ans oza mal éduqué limbisanga ta mosusu baparent bato bana bango na problème te oza mwana moko oza mal éduqué donc chance eloko pamba nde moto esalaki ekutanisa biso parce que so oza bien éduqué tu ne peux pas parler makambo wana parce que ntango olobata bamama ba 50 ngandi baa baya na yo est ce que koloba ya bango bongo batokuti bien na mosala baleki moko ya 23 ans baa baleki na yo la charité bien ordonnée commence par soi-même yo moko sikoyo oyeba te ke naza mokolo naoloba boye ekobeta boye ntango oyo kosenga pardon na nsima ya pardon aobeta lisusu masolo moko na libanda ya caméra eza kutu na bato mosusu eyokani ko bon ntango obetango obetango na libaba aobetango na basigne ta obetango vie normal eyokani suke fi mo boye kutu na poto aza pe artiste alobaka kutu plus ke onga na lobi donc yelo mo alingela mo bout depuis na poto est-ce que impact na ye na fi wana ekokani te eza ndenge moko eza ndenge moko epuis fi wana oyo ozoloba bato babandeki kotala ye na cd tant oyo abandeki kosala basuccès na lelo toloba plus de 10 ans déjà 10 ans passé bana mosusu bandotala ye bakola bayoka mpe makambo wana te mais yo sikoyo oyekola omoni epuis so olandi na émission wana bien landi émission na moko so olandi émission na bien omonaki alobaki nayeli lelo bato ya théâtre pardon ya nini alobaki yango vrai nayeli ezalaki eloko déjà sa awutaki nango depuis poto ayeli bato ya théâtre omoni donc naofuta billet mpona keluka france temai mpona nalobela bato ya théâtre
carrément so moninga no asa mabe loba masa vi oyo lui quand même il est chrétien vi oyo yango te en tout cas ba vi oyo ba biso ba miso tosala ngo ni bimisa pe nani inga pe na sala ngo e meno nil pa kasa loba ki yango oba ite alba yemo pa zene makambo wana oh bolimbisa nga ba Bino vous allez et déranger Bino par rapport à Artiwana. Est-ce que vous avez un souci? Bino vous allez et déranger Bino par rapport à Artiwana. Est-ce que vous avez un souci? Ma film est bien vous inviter à Kaye. Moi invité à Kaye, c'est bon banana musala boni. Moi invité à jouer. À jouer qui pédé. Mon briefing sera le binga la bina benga muto a jouer moi na moi si. A jouer pédé a jouer moi na moi si mais aza moi na mobile na benga briefing. Pour briefing azana ba Kalunga là on a du chess. On a du chess quand on joue. Non, ana ba nini belé. Ana ba capacité belé. Omoni. Ana ba capacité belé o esali ke elobisa eta mususu na be. Omoni. Wifi a ebi oloba, a ebi o respecter, a ebi o sala nini, so na bina benga moi so azo jouer pelé po wifi a jouer a pelé te. A jouer ande moi na moi si. So na biso kona benga muto a jouer pelé na bengi nada. Boye na benga pona chat place. OK. Ba blo wasikaza ngote. Tando sa kala o ba sikani to moni pa wifi pa banada. OK. Comment Kalunga c'est bon et non moins que vous avez vraiment lésé. Oui, Kalunga. Nga ba blo abona ngona ngo peut-être. Na mona ngo mutalo bine kaka mais. Batu mususu pe zo koma e koma mabe tango zozwaka mo likamo boye. Ubitsa ngo kara. Ubitsa ngo kara. Olekisa ngo ka ndengwana. E koma mabe na ngo e koma pourquoi tant soza na ngona mutema. O tikala na mutema. Tikala na ngona mutema. Mais oyo pena tango lobika ke mama base mabala bazaka. Et puis babokilo puis bayoki. Yo mi bate la penza. Oboya pena réputation no ebeba. Ngo bibisa baninga. Te netinga. Na lo bakena mi bate la pena na boya pena réputation na ebeba. Maso na ngapela na nzela na ebeta mana ndenga bien. Mais mutu muka ya bien. Bébisi ya mopenza. Nani ba marié bazati. Ba longola ta morote. Sans exception. Batu nyonso baka batu na besoin soto sisi théâtre to yaki 30 15 bokeboe 15 bokeboe elle a su que basolo bima Kalunga wa et puis ça lui fait baiser les réseaux sociaux comme artiste comédien ou comédienne nyonso l'accent ba non l'accent moi skina c'est pas important ngaso za poso mona mbana on mais ils sont déjà bon toujours sorti. OK. Et puis mutu nyonso saka censé ta l'accent mobile na non l'accent mobile na Chess mi batte là. Non l'accent mobile na point parce que mai so babi l'accent moi skina l'accent moi ça zani na poto moi so bazani na poto yenda l'accent akuna baba na belé belé ça peut ba maman bon on te gaya l'accent de base. OK. Voilà comment Kalunga na rubushita na moki na suka. Kalunga abidi chesa olaksani mwasi na poto abeza pe na bana ebele aolaksa mama ya bana wana my god bozoyoka oyo nga na oyoka zali nazongisa mwanda bozo ya moke nazongisa moke nolakisa mobali nanga point bosko mai so babi lakisa mwasi nolakisani mwasi azali na poto mwasi bazalani na poto yende olakisa ate na babana ebele olakisa pe bamama bon montekela olakisa pe basi. OK. Voilà comment Kalunga na rubushita to moki na suka mona bafani na bino puis oyo baza touché na moni bacommentaire na vidéo wana bazali très touché dérange bato ebele bafoye ebele bato balingaka mama Kalunga na bango bato balingaka baziza na bango bato balingaka bandeko mosusu bojour na bango moko nano à partir déjà ya kozala touché eyelakisele moto azondima bango moto azoloba te namoni bato mosusu babi très sage courage lobi vérité lobi ya solo lobi vérité lobela bango obisi basecret baartiste comédien est-ce que wana eza secret
Yes, c'est du mensonge. C'est du mensonge, vous devez compléter ta minute d'émission. Alors, vous compléter moi minute, nous les amagi pour salarié, il n'est pas le baki. Et l'oba, avant l'oba, il faut parler la langue, c'est faux. Quand on a dit cambo na l'oba, pour le baki on a conscience. Si. Moi, pour le baki on a zana zana kuita, ina kuita. Pas tout ça ina kuita. Oui, tu vois comment on a kuita. Alors baki on a conscience. Pourtant on a raison que l'émission na yeli batériate. On a commandé Frank Stéma à comment poser sur la question. Et puis sur la question Frank Stéma a une réponse là et correspondant à guité. La toutes les questions nous soucier à évoquer madame Soaza qui n'a sur la émission très bien. Diable Benza azo régner la carte de théâtre. Pour la musala baninga, yoza musala na usalaka. Oza musala na poto za musala kendaka usalaka. Biso musalaka yango wana. On a vu la carte musala so diable azo régner. C'est le plus sommet d'accord. Donc vous avez bana diable yango. Bana bana ya satana et puis au sous la diable a régner te nzamba kitsika. Kanda na ye chaque année beaucoup fois moko mibale. Ikambo kufa ndesa mabe. Kuba onyoso wana bakufa kuyo zaki ninga na ye. Binana ngola nzela mo 2011. Bazadi kitambala. Bazadi batambo nzela moko, bazadi kambala vie na ye. Batourna ba scène moko. Bato bakufi. Et puis tu solo bakongo yo parce bakufa moko. Dozana chaque. Vous avez na chaque la morgue. Ça fait que bala mikona mikolo ntamu zaki mama chaque na malaba mike. Il y a une possibilité de lui en quelque sorte. Donc, Zamba Limbisaïd, de quoi ça repentance? Ça, c'est repentance sincère. Pour ça, repentance à l'olène doté. Il y a l'olène doté. Boniment. Ozo reconnaître et comme qui zengi er moko comme kasoba marié le ki marayo to ndeni so marié le ki marayo te oza mutu et puis tu es chrétien le capé na ba église otanga pe ovanda pe na bato baza matulu ndenge nini okolo koya koloba likambo et puis ntango olobi yango likambo nyonso so olobi yango mona oza mabe c'est mai na montage bakatango na montage en tout cas balongole loko po c'était ko beta mabe yo bien le kabongo po ani bona zwa oui on doit aussi ça na succès pendant la émission ouais pendant la succès auto bano ça on longa beza mama cha voilà mama kwa kufi ba kunena on te fa to lobela kana makamna ye mais yo va programme nento de même beaucoup honorer nento honorer to ça la wapi la suka la mweza ndeni comme mtambo ta kufi conscience saison saison voilà on kufa ko yo ni to longo loko wana o conscience a mukezo zonga na place to longo la ngola nini oyo conscience d'avenir zonga te bino bat comme ça matanga terrasse comme ça en kermesse conscience zonga voilà c'est bon le coco ça va. Ok, voilà, merci Maman Kalunga. Ma casse, le roi n'a pas de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Ouais. Parce que ma belle est dans Sodome et Gomorrhe, on a dit que les gens ont été parce que nous donc Kalunga limbisi du chef aboyi na ko limbisi aboyi mengai susi na ngaka parce que bazali na posa to ta émission de talaki tomona ki ba propos ya richesse donc richesse ça mo centre ni ngazana sala na mabe comment ça so asala ki mabe alinga ye ba mabe o place musato na ola sa o ya moyeni de sala neto bibara beto bibara famille so déjà yomo bazozwa famille oyo tia bango na motalaka yomo mpo mikoti na kati ya motalaka beaucoup de personnes balingaka baartiste et comédien te pourquoi parce que baartiste et comédien so otali kala na bango na lelo na bango eya deux choses différentes omoni sikoyo bato ebele bazali na posa baartiste et comédien batikalaka oyo bandenga bato maboke mais lelo ntango bandi kozwa niveau moko na bango
mutu mosusu alingaka te motu aleka ye to mpo bakoka na ye alors bato abongo ntango baoyoka message ya duchesse baobeta maboko mpe baosepela yango moni lelo babandi ozwa sikoyo bafoto ya kalakala botya mutu nyonso wana pase na ye yokana yebisa bino makambo bolingo ndenge ezalaka moni église mpasi tokenda koluka lola église mpasi tokenda koluka lola bato balingana omona baba bato balingana esika bato bazali bato balinganaka bato balinganaka motema etuti bato ebele mpe babalana na théâtre batikala ti lelo mwasi na mobali preuve ane v12 aza mwasi na ye sisi ti lelo bazali oyo ezake libala esimbi te so bakabwani eza problème te seke bible ekute bi mibale batambo nzela mo bayokazalaki destin te ezalaki destin te soki eza destin bokokontinue bokoma ntina suka me akoloba ke tozwaka bango tomemi bango na suka okiti na mutuka kita tokomona alobi na tournage na yo moko mpe ti omemaka mwasi yango chaque jour okei osali nde makambo oyeba te ke prostate eyaka na nzela wana otenir compte nango te tini oyolobaki omemaka pasi oyo na bafemme marie mpe na bafemme marie lokola biso baoyo mosala oyo eza mosala ya pasi bato nyonso bautaka libanda ya mosala oyo aye atali abi soki amoni ta mosusu eloko yango ndenge eleki do makambo oyo nyonso bosalaki bowumelaki umaki apo bolakisa biso kaka oyo bato balo eza tellement mosala pasi ke lobaka kanisaka réfléchir na mpoka bakumbi oyo suta bake kolela biso na abattoir donc ça fait mal donc makambo nyonso moto alobaki na nsima oyo ezosalaki elakisa aza mayele eloko ebimisaki ezoba mamo yango ebomi carrière nini nyonso asala oyo bosepela na ye balojue na ye ebomi nano na duchesse il faut personnalité pe considération oyo bato bazalaka nango vers rien parce que bato balingaka yo ntango outi mpo to bayeba yambi yo bomeli bole oyo olingelaka bango so ezalaki na catégorie ya motu to bato moko bo oyo oza na bango besoin loba directement omoni tike biso tosible yo mbala moko ntango olobi makambo wana directement ngai kalunga na sible yo yango moninga mpe nalobaki ke to ngai na yo tozalaki na ngula na lwanda précisement makambo oyo banda osala biso toyebisi parceke na koleka na télévision nalobaki osalaki bosalaki sota vie passé et surtout mpe eza vie privé na yo na oleka naloba mpwani ndenge outi kuna oye awa makambo oyo ozosala awa ntango ozokutanaka na bato bamona bavi na yo est-ce que bato bana ntina fo aleka nango na émission mpona sala bese donc bref eza kaka ke eza ya kosinda tikala noka na kali na yo obetaka na mikili soki nespace ya te esimba te parce que daye mbongo ya théâtre na mbongo ya poto ekokali te mbongo ya poto eleki ebele ya biso ya théâtre eza mokili tikala no na kali na yo po bulo oyo yo moko obeti yango makasi